Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Par la grâce de Dieu, merci à tous nos abonnés. Vous s'abonnez massivement. Navito, il y a Cuisine TV. Il y a pas mal de choses. Nzambe, Azanabiso. Toujours koba, toujours. Partage Nabiso, toujours ça, Nicolo. Toujours continuer. Voilà. Sans plus tarder, toujours bon de là. Pour tout banda sikoyo. Message Nabiso. Ou partage Nabiso Yalilo. Voilà. Tendre Père, merci pour notre temps Oyo. Ou accorder biso au nom de Jésus-Christ. Notre temps dans mon beaucoup, nous, cher Saint-Esprit. Lever la biso à travers ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Lelo, thème de biso eza la jalousie. La jalousie, eza nini? Jalousie, eza sentiment moko o eza kati na muntu. Est-ce que c'est bon sa caméra? Voilà. Eza sentiment moko o eza kati na muntu. Muntu nyonso za na sentiment wana. Au départ, donc tokolo bake jalousie eza mabete. Mais et comme mabe na ndenge oyo eza ko se manifester na muntu na muntu. Na lolenge oyo eza ko se manifester na muntu na muntu. Ndenge ni ezo se manifester pa ndeko oyo et pa ndeko mususu. Donc c'est ça, ndeta mu jalousie et comme mabe. Mais jalousie au départ eza mabete. Voilà. To mona awana na message na biso to pe na partage na biso lelo to ana deux sortes ya jalousie. To na jalousie o eza positive na jalousie o eza négative. Voilà. Jalousie positive eza ni. Jalousie positive eza jalousie oyo ozolinga oza jaloux ya muninga te po sale mabe mais oza na jalousie moko ya kolinga kolongola mutu na mabe komema na malamu. C'est-à-dire quoi? Donc, mutu wana ta mususu toko donner exemple, ya toko exemple. Ndenge Bible ici biso na Exode chapitre 20 verset 5. Nzambe azolo bakuna aibisi Moïse abi, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père à un na 4e génération. Sautant in Exode chapitre 20 verset 5 au monango. Donc, jalousie o nzambe azana ngo pona biso, eza jalousie moko positif. Jalousie nzambe eza pona ko ramener biso na nzela, pona ko zongisa biso na nzela. Parce que biso to nzambe kili biso pona gloire na ye, toza uniquement pona gloire na ye. To ko pesa gloire na biloko mokili oyo te. Tango mutu akomi ko kima nzambe, akomi ko adorer biloko mokili oyo nesika adorer nzambe, na moment la jalousie nzambe manifestaka pona ko zongisa mutu na nzela. Alors, na ba définition muso balobi eza zèle, ba bengi yango jalousie ma bengi zèle. Oiza ba qualité moko ya nzambe. Donc eza jalousie moko eza positif na ndenge ya malamu pona bolamu na biso. Voilà. Alors soki totali pe na batu mingi baza pe na jalousie wana eza positif. Omona totali mwasi na mobali na kati ya ndako babalani, mwasi soki adekone ake kolinga mobali mususu libanda, mobali oza na jalousie, akoma jaloux. Jaloux donc jalousie ko manifester pa mobali eza na ndenge teke na ndenge teke ya mabeto ko ya koyina mwasi to ya koenvier non eza jalousie moko boye na ndenge ke mwasi wana eza ye akoza le mutu mususu te donc azolinga ke ramener mwasi na nzela bazalaka ba mibali ata pe na pa mwasi pe memema mobala ko bima libanda mwasi ndoka mwa akoma jalouse et ça là ke tango komi jalouse jalousie wana sentiment eza ke mobali na ezalaka ya ye bakabola na mutu mususu te po aza ya ye moko. Normalement jalousie wana eza positif eza na ndenge ya bien alingeli mobali na ye azala ya ye parce que nzela mobali aponi eza nzela ya kufa. Eza pe bongo ndenge nzambe aza pona so lingi to zala kaka ya ye po to zaka ya ye to ko partager gloire na ye na mutu mususu te to na biloko ya mokili oyo te. Donc eza ba jalousie moko eza positif. So pe tel exemple apôtre Paul ndenge bande ko reprocher ba chrétien ya Corinthe tango bakoma ko yamba ba doctrine ebele bakoma ko bungisa église abaki na bango likambo jalousie wana ke na jaloux na bino po abalisi bango na mobali moko mobali yango eza Yesu. Donc aliaki kolinga azongisa bango na nzela ya malamu. Jalousie wana ezaki ya ko ramener batu na nzela ya malamu parce que bande ko bunga. Voilà, eza jalousie moko eza positif, eza na ndenge ya bien. Alors, ce qui sont ok, la jalousie ou est négative. Jalousie négative peut toujours mon on na batu pe ebele. Batu ebele na ba église, na ba misala, na ba ndaku, na ba famille, toujours mon na type ya jalousie na négative et manifestaka. Na kati ya ba couple, ba manifestation pe ya jalousie négative ezalaka. Alors, ba esi biso totanga awa ba pesi biso siko définition ya jalousie o eza négative. Esi biso abi batie na okaka jaloux. Batie ka mo jaloux.
Babi jaloux d'être envié de quelqu'un qui possède quelque chose que nous n'avons pas. Donc, jalousie wana, ce qui est jaloux, hein? Jalousie wana o eza négative, eza kozala na envie. Donc, okolula eloko ya mutu, oyaza eloko mutu azana ngo oyo zana ngote. Eloko yozo luka ozwa, ozana ngote, ozo lula ngo ekoma ya yo. Wana eza jalousie moko eza négative. Modèle ya jalousie wana, cette sorte de la jalousie est un péché. Jalousie wana eza péché ya kolula eloko eza na maboko ya muninga ekoma ya yo eza lisumu. Jalousie wana eza malamu te. Eza bien te. Alors, jalousie o eza négative. Abalobi, ababi, d'être jaloux indique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous donne ou de ce que Dieu nous a donné. Voilà. D'être jaloux indique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Oza la jaloux, ezo la kisake, oza satisfait na iloko onzamba pesio, tope na biloko onzambe azo pesa yo, tope na bénédiction onzambe accordé yo, pardon, non ça caméra langezo bouger. Ya. Voilà. Donc oza satisfait na onzamba pesio. Ozo talaka misu na maboko baninga. Ozo talaka misu na vie baninga. Eza bien te. Donc, ozo sepelate. Ok, Bible est conseillé biso arabi. La Bible nous dit de nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Car Dieu ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Babi, biso to se contacter na onzambi apesi biso. Donc, ou se to sepela. To sepela na onzambi apesi biso. To sepela na onzambi apesi biso. Parce que nzamba kotika biso te pa koboka biso te. Mais tant yo ozo zala jaloux, to pe jalouse ya baninga mususu, ezo lakisa ke ozo sepela te, ozo ko se contacter te na o nzamba pesi yo. Donc tant oza na esprit wana, yeba ozo sa lisumu. Par exemple, izana batu mususu, amoi muninga nzamba pamboliye, usot batanga ba classe, ba sisi ba classe, nzamba pambo muninga usot ba bazali ba dosala eloko moto bateka nzamba pambo muninga omo akomo ba yango biso to kotika ka batu mususu na mokili oyo en tout cas mokili to kotika ka batu mususu yeba muto na za jaloux sentiment et jalousie négative nde mati na motema donc azoko se contacter te na o nzamba pesi alors modèle la jalousie on a eza péché nzamba pekisi yango. Ceux qui déjà commis déjà ko lula na ndenge wana na ndenge ke oya bozo globa to yako tika ne bato mokilio yango biso penza ka boye yango mokilio ngoka ya bango ba dondwaka donc aza jaloux ndeko ceux qui au sentara ba sentiment wana ya ko tala ka via bato ya ko juger bato ya ko tala oza na maboko ba ninga yeba oza jaloux. Bible lobi contacter contacte-toi de ce que tu as de ce que Dieu t'a donné. Et ça na Hébreux 13:5. Hébreux 13:5. Le mot na tanga vraiment exacté pour n'attend botangango. Hébreux 13:5. Et puis 1 Corinthiens chapitre 3:3. Ezesika otangango comment ezesika apôtre Paul azo reproché pe ba comportement na jalousie na ba chrétien en Corinthe. Parce que mon peu ba comme ki na ba jalousie na ba dispute ko wela na welana. Apôtre Paul abandé ko reprocher bango parce que bi comportement na bozo sala eza bozo tambola na nzoto dans la chair. Boza charnel parce que ba dispute eza quand na bino jalousie eza quand na jalousie apôtre Paul le que eza jalousie de moko négative o amone quand na ba chrétien ya Corinthe lelo pe to mona na ba église ya lelo jalousie tondi ba comme ko ba pasteur na ba poison à cause ya jalousie wana o apôtre Paul on ko reprocher ba chrétien en Corinthe eza pe lelo na ba église ya lelo o mona pasteur on a pour akufi au poison ba comme bomba ba olobate bazo zipa poni jalousie o jalousie o monika ke nzamba zo pambola eza na don moko boyo za na ngote eza na intelligence moko boyo za na ngote eza na ba manière moko boyo za na ngote ale okolo yo senga nzamba pesa ope don wana ale yo komi ko jalousie moninga oluki to chele poison obomi eza malamu te tango obomi yeba ozana makila na maboko na yo ndenge kaye azana makila azaki na makila ya bel na maboko na ye yeba ozana makila na maboko na yo lelo soki yeso aye o se repentir te, o rekota te, à moins que o se repentir, o reconnaître ma bien, o senga pardon, yesu azane wana disponible, a fungol ma boka zo zela o reconnaître ma bien, o senga pardon, afin qu'elle limbisa.
pour kota na lolo. Mais ceux qui ont se repentir te ozakaka na problème wana oboma muninga cause de jalousie. Yebango okokota te ozana makila maboko na suka na jugement dernier muninga na zelaka obo samba. Soko bomaki na mbeli. Soko bomaki na poison, asimba poison na to mbeli wana azelaka obo samba. Donc c'est ça, ndeko wana zelaka yo ti bo samba na jugement dernier. Donc, soko lingi ndeko wana alongwa na présence ya Nzambe na eloko oyo bomela ya cause ya jalousie, oboma mwasi na yo, oboma mobali na yo, otie mbeli, otie poison, osala mabe moko bwa kufa. Soko lingi masumu ane limbisama, senga Nzamba limbiswa avec sincérité. Omona ndeko wana akolongwa na présence ya Nzambe, Nzamba otie na lieu de repos po yo pe tongo kozala te na mokili ozwa pe repos. Mais soki ozalaka na lisumu wana, donc c'est ça. Ce qui olingi mabe wana limbisama et que parce que mutu oyo boma à cause de jalousie mutu wana azati lo na présence ya Nzambe. So boma ki na mbeli nde na lobi azana mbeli na maboko. So boma ki na poison azana poison na maboko azo isaka Nzambe. Justice mutu abomanga na sali eloko te justice. Jo yo pe ozana mokili ote oke kokuta mutu wana kuna po samba à cause yo oboma e na jalousie. Mais si on lingi mutu ana Nzamba longole na présence na ye, alongo na présence ya Nzambe ake na repos, senga Nzamba limbisa yo, pesa bo moine pa Yesu. Belela Yesu Masia, akota na vie na yo, bana ko confesser, bana ko senga pardon, confesser masumu na yo, o mona ke, Yesu a limbisa yo pe a longola mutu na présence ya Nzambe, a otie na repos, na lieu de repos. Parce que mutu nyonso yo boma cause de jalousie. Azazo déclarer justice en Nzambe. Aza na présence en Nzambe, ba déclarer justice en Nzambe jusqu'à quand on sait la justice. Na informer yo. Yango la jalousie eza malamu te. Et puis ato bomi mutu boyete, tant déjà oza jaloux ou jalouse, ya mutu wana to oza jaloux bon jaloux. Jaloux. Tant oza jaloux, ya muninga na yo. Yeba ngoso bomi. Parce que na katino on a médité pertinent, on a médité ka azalate, alimo, akufa, alongwa, na ningo mona ete, aso changa mal à l'aise, o penza, alaksaka nini yango, ye penza. Tant ozo méditer bon, ozo bomé spirituellement. Ozo bomé spirituellement. Et ça déjà ma kanisina, tu au mona tokyo chembeli bo ete atoke pese poisonte. Ba penser no wana, ba esprit ya mabe ozo ba penser wana e ba no sala siko ke exécuter na ordre o penser no zo pesa. O mo pende kwana ma akufi. Après yo samba oba nana boma ki hermine na boma ki était mais ozaki ko méditer pertinent etant ozo méditer ki akufa ozo sambela ozo déclarer likamo boye komela ekake komela etant ekoma yo nos assassins. Pourquoi? À cause de la jalousie moko ezangati na jalousie mal placée. Na kati ba famille makamwana ezali au moins oza na kati ya famille muninga wana tellement nzamba komo pambola bino olingite muninga mso amata olinga yo. Olinka yondo zala wana bateka ko senga ka yo obima yonde patron to patron yondo zala ka bien baninga msoza na position mabe bazala ka na souffrance basenga ka yo ka bien babetela ko mabo soko yoki muninga mo pa nzamba ko mo pambola ko mo mata yo esali yo bientôt comme jaloux yande ko wana okomo sentir kaka pourquoi yé non komo méditer azoate abongate akene liboso te nokite tokokokana okomi koloba na motema na obongo yeba oza sorcière ou sorcier ndoki baba kindoki za jalousie le fait d'être jaloux tant oza na jalousie na motema oza ndoki bandoki ba batundeni na jalousie wana bazaka na esprit ya jalousie. Pourquoi muto azopamba? Pourquoi muto alingaki liboso ale to kale, ale to bomai, ale to salabo? Bandoki bazana bon. Bazana sentiment wana ya jalousie et manipulera bango. Alors yo pe, ta mo pose un sentiment wana ya jalousie. Olingi mo na tinde comme ça avancer. Ce qui ndeko na komika ko avancer. Okomi ko ke kotonga e kokose yakima makamba. To komo inie ka bolobisa ki souté. Oh, proche ki souté. Okomaka motema bien te oza sorcier. Lucas délivrance. Jalousie négative, et la sorcellerie. Et ça qui nous dit. Parce qu'on a médité comme abe contre Mouningana. Ou bien bandeni ke muto aza jaloux, ou bien muto aza jalouse. Bato baza un esprit on est jalousie, il y a jalousie négative. Baza bato moko ba apprécier abaningate. Basa la baninga ba complimenter. Ba encourage baninga ne lorote. Au moins muninga so ki nem suna mabe moko boye, a opexote, a otika kuta ko lobelo rote.
Au moins, mon ninga c'est le loro moko bien, à encourager peut-être que avance au continuer. À rouler ba coûter loroté. Au moins, même sous mon ninga, à lati bien, abimi kitoko. Jamais on le voit que tu es bien habillé, abimi kitoko. À le voit noter. Au moins, peut-être sur vendre dans comme encore. À qui peut être, au fond, à otaluka, à le belo roté. À le belo roté, à occuper na yoté. Ah. Au moins, pour les qui on est qui est non. Jalousie et ça n'a qu'à te donc azo c'est la tendenge yo ozo zala bien ndenge ozo avancer em super ça ndeko na yo azo sala makamoko boye zo c'est pesa bato azo ko encourager mais yo atali loba ata encouragement te ata ozo sala kutu lokwa neti kutu monite lokwa oso mesana na makambo ngo oke mesana ngote ezande jalousie ezakati na yo ozo sepela te ndenge ndeko wana zo avancer ndenge makambo ezo simba alors moi on encourager ezate tellement ozo sepela te ko encourager ndeni jalousie ezakati na yo e obuka ona makolo na maboko na munoko ikanga maponi motema mabe keto ezo sala ke o encourager baninga te o féliciter baninga te mutabonga féliciter te allez yeta mo sa likama lingi so ba betele maboko ba féliciter ceux qui vont féliciter ta tombo qui tellement ça déjà jaloux. Ok, attends, mon tour, féliciter, attends, mon tour, mais yo féliciter à battre. Yo encourage à baninga. Non. Pour nini, on a un esprit de jalousie. Jalousie, non, esprit négative, il y a ma bépo na ko détruire. Jalousie négative, il y a ma bépo et beau maka. Et baby ça même ba relation, baby ça ba famille, baby ça et baby ça ba vie à baninga. Tellement aux jalouse, bah, qu'on proposer, aux jalouse, aux jaloux, bah, proposer au moins ma bé, elle est au pèse sur 500 000 $. Si l'un des qu'on a poison, yo tata $100, bah, ils sont au pèse sur $100, si l'un des qu'on a poison, on dit mimbango, ok, au tiers poison, bon, moninga, pour les olinga kaït aux jaloux. Bah, toi, bah, jaloux, bah, l'inga te moninga prospérer na présence d'un ami sunaï. Soit moninga zo kende kama kambezo avancer, à quoi mal à l'aise à osana, qui meta ko la pongité. Si mouninga na disparaître, nde motema ne kiti, nde ko luka délivrance. Si nga yeso kangola yo, yeso azawana, afungoli maboko, azana posa bato masumu boya, botika masumu na bino. Alingi bato masumu, alingi masumu te. Oloba kaka yeso ekipona bato masumu, yeso ekipona bato masumu. Bien sûr, yeso ekipona bato masumu, mais pe si on zela te o demeurer na kati ya péché. Et pe si on zela te o continuer toujours ko vivre na kati ya péché. Yesu qui pona bato masumu po bato masumu ba bongwana po bato masumu batika la ka ba pécher te mais po ba bongwana ba kuma ba na nzambe masumu ani limbisa ba changer nzela ba kuma osalela nzambe ba salela Yesu na vérité na sincérité na amour et seigneur na biso za na bolingo soko zo sentir sentiment et jalousie zo tungisa fu kama belela nzambe lo ba seigneur sunganga na kokate eza makasi kolekanga sentiment o eza makasi kolekanga na kokate kangola nga seigneur bikisanga longolanga esprit ya jalousie o nazo kokate okokate mona muninga abongate muninga prospérité tamusu na tv wala tsande kwa no yebi ete oyimie ka mbala moko oye paso la tsani banina ngope yo epa na onyo se koma mabe aniso wala tsake ba okika entele a sali boete entele a bali mabala ngope se beba na ngwe mabala ngope se bebi na epa bali mabala ngo se ke bebi jaloux. Oh, un tel a voyagé qui poto, poto on sait que baby penzer, n'a pas que poto on sait que baby non, jaloux. Yo pas non sur baninge zalaka bienti. Oh, un tel a boti, n'a pas boti, c'est que ko bota moi baby, ko bota moi baby, jaloux. Est-ce que y a ko bota te do ya ko voyager te ya ko avancer te? Un tel a comment conduire à ce mutuka. N'a pas comment kumba, c'est que ko kumba moi c'est que baby. Si que baby, o baby sa muno jaloux. Yeso na posa na yo, obongo la motema, akangola yo, alongola on a kati esprit on est jalousie. Et c'est très dangereux cause à la jaloux, jalouse ou jaloux. Et c'est très dangereux parce que et comme ma paye yo moko na kufa, écoutez pe vina. Tant yo sa ba ninga, esprit on est manipulé, tant yo bominde kwa na zesu na bomo ite, esprit on est ko balukela siko yo moko. Bato bongo ba se suicidera pe trop bato bazara ba jaloux tellement au monde mobile mso za jaloux ya mwasi ko cancela mwasi mabe un sou mwasi bimaki azongi boy o yaka na contrôler o yaka na sala boy o yaka o so contrôler mwasi likamni o sait que yo kenda ki boy o sait que yo zonga ki boy yaka bondo sona bana l'ex téléphone o komi ko contrôler zu malade jalousie bomaka muta bongo au monde asuka bomi mwasi yemo passer nini ton ami bomi ba se suicidaka
bato bazaka un esprit ya jalousie négative, jalousie mal placée, ba umela na mokilité. Eza esprit ya kufa nde tambola na bango. Omona mi asali muto wana mabe yemo pa misali mabe. Eza très dangereux. Soko santa ba sentiment wana belela secours à Yesu. Parce que c'est le moko très dangereux et que koute pe vi na moko. Suka yo moko ko miboma, to suka pe ba osalo mabe. Donc c'est ça bandeko. Toyeba na ko changer. Yeba ko bela Yesu masi ya pesa ko kimia na motema alongo l'esprit ya jalousie. Soko zo sentir bongo ke olinga mona muninga a avancer te. Muninga so bimi kitoko yo siliki. Okomi yepe boy. Eza esprit ya jalousie. Pe bato bazara ba jaloux, bazaba hypocrite. Na ko ba to ko bantia a manifester caractère moko boya bien le quoi mutu malamu le quoi yende mutu malamu pe bango bazara kana raison ba jaloux. Bazaka na raison. Bon, bazana torté. Bajalou bazaka na raison, bazana wana torté. Yeka ande basala ka mabe. Yeka ande basala ka mabe. Ako manifester elongi moko lokwa mutu malamu, lokwa mwana malamu, lokwa mutu moka kimia boy. Nzoka nde aza venin, serpent, aza na ba venin na munoko. Tina motema na ye. Soka bimison ka ba bomi mutu. Parce que jalousie, c'est quoi venin, moi, venin, quand tu as monté ma moto. Ils ont rongé monté ma naïe. Pour ni yé karaboy. Pour ni yé karabali. Pour ni yé karaboti. Pour ni yé kanda avansaka. Pour ni yé kanda zamayel. Pour ni yé kanda zakitoko. Pour ni yé kanda. Ils ont tourné. Jour et kobima. Jour pour bon mamuninga. Allez, aussi, tant que bimika roi au tchèle pe muninga poison au bomi. Mais yé bango. Nzambe. Aye bio. Père obo sanate oyo salate pour salaka. Na cause ya jalousie wana. Mais ana posa te oke na moto, ana posa obongo na motema. Oyamba Yesu. Ba msu pas na ekati na makambo nzamba sambelaka. Mais esprit ya jalousie amemi oti na église. Ko tira ba pasteur ba poison, ko yina baninga na kati église, ko tonga baninga na kati église. Ko envier loka baninga na kati église. O ya laksani. So monta muto lo baba tuka ya laksani, aza jaloux ou jalouse. Donc alinka yenda zala bien, alinka ba ninga mususu te kaka ye ne soki ba benge moko mwa ba kara mo lo koneta a mona ba ninga te mo ko ba sembler ko neta yebi ba tout place wana mo ba réponse moko ka ndenge wana ke ba mutu wana za jaloux ou jalouse. Ndeko nzamba na posa na changer na kati ya mabala papa ozaka jaloux ya mama ko kansela ye mabe Zoua makasi asona batute obala keza ina ba camarade tant que obala lo kati ba camarade isusu te na famille na te na mutu boye te okati ye contact nyonso tout okomo contrôler moi ça c'est une liberté te okomika aza alekiwa akiwa jalousie et bomaka changer papa place bolingweza jalousie ezarate soupçon pe ezarate na kati jalousie soupçon eza or bolingo ils en soupçon te. C'est un zambi apeso qui mena motema. Ce qui moi sino sala mabe akosa kayo un jour nzambo abimise polele roye bango kaka. Mais tika ko sala ka ko tika ba zuwa wana pamba yo ko bomana mwasi omi bomi pe. Na ba simsupe zuwa mobala solo na ba tuti na téléphone kaka zoyo ka. Tant so bala so na ba cousine na ye. To na ba ndeko ni soka monika mobala pembe ni kaka ya place na ba basi baza. Motema komi bien te ke ya bandiko sika. Bozo saninya. Nini ona mobile nanga akomo silika zuwa ebomaka oyo obela ba tension oyo obela ba AVC oyo obela ba estomac à cause de jalousie oza suki meti moko mote me ko beta pou ato lali muki ola muki otali air otali téléphone azapi okotele ozapi to mobala ya bitumba jalousie eza bien te oyo okata vie avant à cause de jalousie. Singa nzambi akangola yo alongola yo na kati ya esprit na jalousie zana motema ya kolinga pe baninga ba prospérer bango pe ba mata tant baninga pe baza bien yo pe ozala bien kolinga te kaka yo ba moto ba betela ko maboko kaka yo wana na dimanche changer okomi fier lolendo kaka yo so muninga moko kika tomboni kuna osilike ko moluka ndenge nyonso tu okitse ko mo méditer mabe azala bien te po ni kaka ye non ngape kaka ndenge ngana dinga kaka yete. Ils ont quitté côté parce que ils ont créateur té. Créateur ndazo pambola bana na yena ndenge na ye. Alors ceux qui ont lingi sikoyo obanda ko kata batu mususu ba bonga te comme créateur soko kokoka.
Oh, yepe, ngaka nazana elambo, yepa komi na ngopo anini, ngape nazaka na boy, yepa komi na ngopo anini, ngaka na yene siko, yepa zua ngopo na nini. Jalousie. Eza malamu te. Bana nzambe, bako koza na comportement na te. Nzambe ni muta yebi via mutu na mutu, ayebi nenga zo pesa mutu na mutu. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Oh, nzamba pesu yango. Soka pa mo bande comme susu, ay, c'est pe là. Yo nzamba pambole, bo bandinga msu nzamba pambola bango te. Eza malamu te. Changer. Soko yo ka eloko ani mataka yo ya keto wana bela molimo santo asunga yo apesa o kimia na motema na yo. Donc toko continuer petit à petit na thème na biso eza tellement vaste eza munene thème kako ya jalousie eza na définition ebele pour na lelo to suki non awa toko tala malasima ndenge nzambe akokamba biso na thème oyo to pe akopesa mosusu. Nzambe apambola bino soko yamba Yesu te kota ba video mosusu komona iska oyo tozo yambisa ba Yesu oyambi Yesu na bomo inopo apeso kimia alongolo esprit na jalousie. Soki yo so yamba Yesu bela molimo santo akangola yo alongolo na esprit na jalousie po ekomemona kufa et ça na kiokata vino avant. Donc c'est ça, nous allons pas mon abino, vous s'abonner massivement dans Victoria Cuisine TV, il y a pas mal de choses là-bas. Ciao, 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 que Dieu vous bénisse. OK, bye bye.